tala neti bon aye nakoya omona ke problème oke nanda et bandi déjà salutation na ye mabe bazoloba na ye pa Karine pa la représenter tala mwasi ya mwana na yo alingi kotala te apesi mbote te bazela bakelakise chambre ye moko mikendele alingi kutu te. Donc, on a que et ça problème au lieu moko péchanga aluki il faut assumer parce que le problème a bon le physique et comment spirituellement hein. Très bien, ouais, ah oui hein. Ah oui. Nenge bandi na physique boy. Si au monde est côté comme spirituel, allez beaucoup comment traiter nana bomoto, nana molimo. Nana molimo. Ouais, ça distract pour fi. On se comprend donc. Et ça risque tant bien hein que gérer kaka à distance et tout. So ima kokeza kosunga kokene kotala kopesa ya kolia mais eza eloko moko eza rendiré naturel donc eza risque évangile selon nga mikolo na komono babongo koya ko contredire ngate évangile selon Sarah koya ko contredire ngate eza évangile selon nga. Allô les amis, coucou, vous allez bien, c'est Sua Stone et je vous demande de vous abonner massivement s'il vous plaît sur Top Media TV officiel. Boya wana bobeta topa tadingala pa ici kabiso to yara na biso zo mayele. Est-ce que to yi baba question. Kuneza rendez-vous ba star, ya ba célèbre, ya bato to luka to yeba na to yara awa. Boya bele mambo kitoko ebele. Abonnez-vous s'il vous plaît la famille. So bo s'abonner au côté Satan 1 franc. Ngana ozwata 0 centime. C'est juste la carte qui gagne. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, bande de Kobalandi, à Sarah la télévision, Bino Baïbolinga Kamosala Malamu, Mama Sarah Asale la Kabino, na Sarah la télévision, na papa t'a dit Ngalapa, na compte ya émission au le code de bonne conduite, topé si Bino Mbote, Mposo et là mon abanda kuna Bino, Mposo et là mon Bessikanionso et Zoami Bino, devoir, Ozalaka droit na Bino et Bengi Biso Lelo Lissous, une façon yosa la Bino Mosala Nandenge Bolinga Kamingi, Internet, Ezoko Pela moto peli na Internet, Fona Mela Maï. Parce que cette émission, en tout cas, il faut qu'on loue moyen. Ce qu'on lit à ka... pardon, s'il vous plaît. Sobé l'attention aux huiles Makayabu, aux huiles Coca. Ce qui peut aux amoutous, il y a estomac, au louki déjà dongo, au kati au tchena molangi, au tchena maï pour melakango. Vous devez en tout cas supporter Makambo Biso Tokosala na kati ya émission. Et aussi le Péchanga nous avait promis que Akosala retour na scène. Na YouTube, exactement, nous avons vu le retour en force. Il y a cette dame au nom de Ursule Péchanga, Mobutu na scène. Filmé Oyo Yazali actrice principale na combo il y a ma belle-mère au ezo le cas déjà na Belle Vie télévision est disponible depuis week-end au et outi koleka des épisodes déjà ezo koleka kuna na Belle Vie télévision. Ici nous allons vous donner babisika ba analyse makambo bino bozana besoin o na no bo comprendre et aussi je vous signale que maman Dinana la douce, notre maman Dinana la douce filme na bino le secret de la mort. Voilà, donc je disais tantôt, Maman Dinana, après succès, il y a le secret de la mort. Oyo. Et ben nous, les Canadiens des télévisions, Maman Dinana a proposé une série qui toko yamala munakansi bozo mona babilongi ba participants déjà na affiche au je suis à télévision na mopanzi na kombo na Opusa en tout cas na ebité Maman Dinana Opusa. Pourquoi Opusa? Ngana na besoin des fois Maman Dinana pour accorder biso même à moi 5 minutes seulement. To pose abino même à 2 ou 3 questions oyo ba fan bato balinga abino ba tinda kato luka moto tuna et surtout par rapport à ba titre ya ba film na bino Opusa et vous allez bientôt na DD télévision et pas ya maman nabiso Dinana bisika boni mama sala kamusala na ye nzambe azala na bino na kosenga na Josué avant tozwa mama Sarah tola tozonga na nzela ya régie tozwa élément oyo ya ma belle-mère et puis on se retrouve tout justement après pour ton émission avec maman Sarah tola. Merci beaucoup. Bongo yoko liate. Tenga ba pièce était maman tia bien na misa wana moto nyoso akokata make yali. Biloko mosusu ya moto mosusu. Mama pièce sika moto nyoso atia loboko na kati na sani. Boko sala ngai moko. Mama. Pièce zati. Ndeko Joseph la ngai te mwana mama na mwana. Bongo lutu mwana. Oye ko sala ngai maki ngai moko.
Maman, moi, nde na olinga maman nanga. Nde na obateli, nde na obatela. Pesa ngama gobelete. Maman. Siko botieringa ite, bino moko boti bomitieri. Si pesa ma 1000 kina mela moi mkia. Maman, attends s'il te plaît. Bambonji Maman, s'il te plaît. Ah, maman vanda na yo, tenta ko na yo. Ka tena likambo na kolobao. Na sina bota na nga mwana mobali. Abi boti mwana mobali ko bato mosusu bolia na yo na mama na yo. Madia yaso. Maman, non, mais dans un déjeuner, des niçois, ma boucle, on a médité. Ah, il y a le corps aux estomacs, mon costume, on a ça. Maman, bota mwana mobali ya so. Yo ndu ba yo. Yo ni pasi na mwana mobali ya. Dans la mélanie, il tente et Na sepela bendengo boti na mwana boye. Oyo botika ye. Mika pamba. Bapeseli ata mbongo te. Mwana bapeseli ata eloko te ngamo seka mwana na ngamo seka alfa karibu pa yali wana pinza pala na ngai kaka ndenge yali wana. Mobali ya peseli mbongo. Ata kutu bongo te mama, tuna ka Karine oyebiso. Na Kinshasa o, mobali bafungola ke biso. Na kin basi bazotula. Mobali anaenda kumunene bena tike ka yemo kabani yemo kuti na yoko tanda ko. Tena miyeli déjà bien avant les têtes asisa mangamne so. On attend on surveille bien. On mi qui au sommeil le bien. On a sommeil le bien. Mi qui on est crémé hein. Comme ça. Esa ngai koko kasina me. Oh ni. Oyo. Okotela ngabo eponi mama na lobaki ngana komela. Nga meleke café te. Oh yebi bien na banana yawa na zo meobe café. Mama ba café par rapport à bolingi na mela. Soki bolingi na bino na mela te bolobi. Nga zangi pe mbongo te. Zana na café kasi. Ici, pesa wa ikanya. Va tomber en ma fourchette. Pesa on a table qu'on a dit. Maman. Tout le petit déjeuner na kimenya sorti. Koto boy, skoto toto dire comment. Ya mele na ye. Kona mwana na ya. Mele te buni. Sama kwa koto botasi. Sikamaki wana ozokata ebele boy to te. Hein? C'est bon. Mas comprou caninha fromage, hein? Essa é a milk, kuna. Essa é a milk, tem mama. S'il te plaît, Yaya. Merci. S'il te plaît, ici. Bekopa moke wana ya boyo tokeli milk ebele. Mama, otota nano tena ndenge boyali. Kopele milk ebele boye, kopo moke boye kotia milk ebele boye ata yo mo. Mama yangu. Charcuterie pesa awa, na pesa. Juste un peu quand je dis à Ramalemba, donc la voiture va te pas me ça on me tout. Ramalemba. Oh wana. Oh charcuterie. Yo jute. Lia mama, yo esika. Yo ojite. Yo be mekate. Yo esika lia. Zanga na meka. Bokala bino awa. Yango nganole. Abo kilongo sa ikula. On sa ikula. Maman, oui aussi mais parce qu'il faut pas ça mai kasi wapi. Oui. Comment tu go cham wapi? Mai. Faut pas ça mai kolo. Na ibelo kona. On sa ikula. Namona. Demande saka pe. Mama, ayo tsali kuna nani atali yo. Moto na motati na sanyi na ye. Yo zoli ya kuna motati yo ya lite. Même c'est servi. Panda boli ya kala. Ah, mais ça ma kamba bulu kwa zoli kipengene pale kale. Maman s'il te plaît. Mai. Mai eko kota te parce que esopana nyonso. Il faut longola miliki otiki ndambo. Ata omeli 3 tasses. Eza problème te. Oti omeli so esili to bakisi mususu boye ko ka. Mai ekota te. Non, abiki to longa miki ndambo. Kasi nini kopo moso ya te. Te song sana kana nini na awa. Oui. Ya capitaine ya passe. Mai wapi? Mai. Yo baki kolia nini wana tete? Mumi, chama. Esa ngana no kuna.
tu es ma kilo. Et si c'était fait quand même, il faut peut-être aussi. Hein? Attends, je sais ça. Ok. Naturellement. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau Nakanisi, to Banakio Betelabino du solo. Ursule avait promis que bientôt à Kozonga sur la scène, elle est là sur la scène. Nakanisi Bomoni, Ursule, maman Moseka et puis maman Milo. Bango Nyon Sobana Simba, Bango Nyon Sonakati à table et ça quelque chose de bien. Je suis tous en nom maman Sarah Tola une façon de PC Maloba. Poto bande émission na biso na ndenge sengeli. Maman Tola bonjour. Ouais, bonjour papa t'as dit, bon début de semaine, na batunia stuba Hollanda biso de partout. Et puis Bambo Tebele, na ba meilleur fan du monde. Ouais. Donc, vous partagez la vidéo na biso, vous commentez et surtout ba remarque. Et que aider biso to ye ba ndenge nini ya ko améliorer musa na biso. Ça vraiment les candidatemoko ya malamu na part na bango. Très bien. Maman Sarah Tola, avant de kota na sujet au photo commenter élément au Baouto Tchelabiso, il y a une personne qui m'a appelé hier, je pense, à cause en Afrique du Sud, ce qui Nathalie numéro 1 bien, pour dire que tout ce qui se passe à l'internet, le lot ordre ezolinga et quota na internet, bah insulte comme il faut diminuer et comme il faut kima, bah lobby que c'est Sarah qui est à la base. Grâce à apparition na ye implication na ye ne eluki koluka échanger ba donner au lelo tout le monde a commis la vérité na coin na ye bisika de zoami réaction non et cause à la nine. Je ne pense pas, c'est faux et archi faux. Changement monté dans les réseaux sociaux. Donc, il papa on a l'obaï tom soit l'obaï par rapport aux à la fan, mais à l'okuta. Et là, au moment où ça des changements dans les réseaux sociaux. Et malobananga tende ko changer bateau, bakola na éducation te, ba misana na ofinga. Très bien. Car pour moi, ça va dans l'émission dans l'oubli les bateaux va changer. Vraiment, c'est faux. C'est faux. Malheureusement, le contraire est à ma ramsous. Ma bezo kola kaka. Très bien, Maman Sarah. Commentaire na yo nanu par rapport à comment nanu Maman Milo, Maman Ursule Pechanga, na Maman Moseka, na tableau, na scène moko tout autour d'une table avant to kota nan na makambo. Commentaire na yo na analyse na yo et koki kozalanine comment na iso so ba maman na scène. Bazala déjà na scène. Mais comme on a muto asikana bango na kati ya scène eza Pechanga. OK. Donc tout le monde ni to vivre sous Babylone mususu entre Pechanga, Maman Milo et puis Maman Moseka. Donc comme on a bango misa tout na scène, eza plaisir à trop, eza surprise pour na biso parce que Pechanga sali temps et belé à travailler à sous tena bande konae ba artiste comédien. Très bien. Et comme on a sous boy na scène na bande konae et ça les leur moura bien et surtout que bango misa tout ba grand. Et donc ba pesika o bazaki nango ba bimise les biswango donc et ça linga plaisir à trop boende to lingi to monaka to moni pe président Calais ba ya tourner to moni pe belle vie qui a kuna tourner. En fait c'est ça hein ba ça la partage ba savoir et puis partage à travail, c'est important. Mais il s'est dit par rapport aux commentaires aussi que Ursule Alakaki a ozonga sur scène à que ozonga et pas Belleville bat bazo zelaye na chaîne na ye moko pourquoi que pas Belleville chowana par rapport na yo okoki ko réfléchir ndengeni et ça mon français compliqué ba africain surtout ba congolais makambo ngo maman français ozonga sur scène. Et la cité que on a sur scène la chaîne a été des retours sur scène. Et là ici attend à jouer dans Gaga Tadi naza sur scène. Attend à jouer pas Belleville naza sur scène. Attend à jouer pas président Caleb naza sur scène. Très bien. Attend à jouer pas Dinana naza sur scène. Kolobake phrase bango ba olinga wana ya ke Pechanga lobaki a ozonga sur scène. Il a dit que la chaîne na mon côté. La chaîne na mo na communication bisoti. Ketos à la prête et le mot isoya. Isoya. Mais retour sur scène. Il a cité façon à scène quand la chaîne na été à cause on a scène pe na chaîne bandiro mususu. Déjà zonga ina scène ko banda na Nigeria et pas Gomez na Nollywood azaki de sur scène. Donc azo salara continuité ya maloba loba ina biso ke Pechanga bientôt retour sur scène. Donc voilà. Voilà Maman Sarah Maman Milo, Maman Moseka. Yo zo mona bango na scène.
ozo kopesa bango vie nini ozo komona solo ya nini ekoki koleka entre ba maman o mibale sur scène et surtout que maman Moseka azali belle-mère ya maman na biso Ursule Péchangre. Bango mibale baza à peu près na ba comportement moko. Oui. Baza ba insolent, ba mal poli et tout. Non mon ara bombe. Scandale kande ba obokola na ndako. Kobokola maman Milo, kobokola maman Moseka. Et ça scandale. Les ba fa ina ngo permanent. Donc comment la bango mbalende ba tie bango table moko bongo. Eza peka makelele po makelele déjà bandaki yo chemili kebele, chemili kinkie, yo boye donc. Bango mibale déjà, eza un problème. Donc des natures déjà eza rare comme on a maman moi sina maman mobali ba yokai. Eza rare et ça la ma pensate. Ça la ma pensate. So moni maman moi sina maman mobali ba yokai. Ah. Soit c'est que moko na bango abetela moninga cop pour bana bango babala na bazaka ba dia ba meilleur ami. Mais rarement etombaka mabe babe bana na suka. Ou soit ce sont des vrais chrétiens. Babe bana ka ke simbate. Ba osala bien mais comme na tama ba babe bana. Kolongo wana so toke pa. Ça pas c'est-à-dire ata baza ba chrétien ba. Ba suka ka mabe. To totala ba fille mère. Nani mutabetela mo ane cop et pas top tala top nana ni na place basuka na Milo kaka on se comprend et ça rare kokuta na mabo kilo na ya maman moi si maman mobali baza ba pire to ba yokanaka et ça de alwa na tire to kutango bongo. Très bien. Donc koboba mamilo na maman Seka et ça risque na couple oyo suka na onde maman mingi kaka parce que koto maman bokilo azana ba sale comportement na o bana ne ba yebi koto pe milo pas a mal bouche makasi donc eza risque batu ba ozala ba victime ezala monster mobile. Est-ce que aujourd'hui une belle-mère kobengi saye parce que kobengi saye aya kofanda na yo na ndako moko place moko na mwasi na yo ezalaka jouer à l'imprudence ou bien c'est quelque chose aussi oyo ekoki ko salema et puis à travers belle-mère okoki pe kozala na ba sauvetage moko o ekoki ko bano garantir yo surtout bonne marche ya libala na yo. Eza risque ko bengi sa belle-mère nanda. Eza risque premièrement parce que au moins batu mususu bazwa ngona sansa mabe au moins que moi si abengisa ka bande kone mais bande comme mobile linga bayate. Très bien. Moi c'est à cause de la facilité ya oswana na maman na ye toi lobela maman ne vérité au moi ma basale. Très bien. Mais ozala incapable ya lobela mabo kilo na ye ke maman place ndingo sali nzungu o sali ngoma akoloba nete. Très bien. Akokate parce que ata lobi on a nenga bien et que ça a impoli à manquer maman respect mabo kilo oui. Mais maman na emoka to manquer maman na yo so manquer respect même phrase donc yebsa ki belle-mère soko yebsa ngo maman c'est un problème té. OK Mais kuna emoni ki sonné ki to côté très bien et ça pe ndenge mo pe mobali pe akoloba akokatela maman ne lingala eleka mais so moi sina kateli maman ne lingala mo problème guerre et bandit donc et ça penda isa risque kobengisa mama bokilo na papa bokilo parce que bango bana grade à suka ya ba responsable na biso kobengisa mama bokilo na papa bokilo na ndako isa na risque mais naka oyo ya mama Milo na mama Moseka c'est pas jouer na parce que mbongo eza son bonnet to sala beto na prendre ba comportement oui. Toi, on a promis à la mentalité bécolo. Très bien. Oh, tu peux ignorer. Balou babaza ben solant et osanate. Dengue mo pena bangala toza ben solant et osanate. Donc, au moins que ba fusion et obala nate. Comportement sous ce senga ka tout monde na musika. To pesa na mbote. Ya, tolali lelo tolamuki. Tolali lelo tolamuki lobi. Tolali lelo ba mangala ke banda ukata mawana tito bebani. Tu comprends? Donc, ça peut un risque makasi kobengisa maman bokilo to papa bokilo na ndako. Soki makoki ezali. Zuela maman ndako, zuela papa ndako,
bozwaka charge yako ya kolia na kofuta ndako wana mais kozwa ye koyana mpena na ndako eza ka problème eza ka problème moko bokoka kotraite yango te ntina suka ememi bino mpe na divorce bokabwani so comprendre na ka oyo omonake mwasi asalaki motema malamu souvent ka bamama basi ka nde bapropose bere wana euta bongo eza mbala liboso te nga namona yango maître fo mona mpena mobala opekisa mwasi na ye ke nalingi ndeko na ngai yaka awa te me mwasi otalaka yo opekisa bandeko ne bayaka aseke alinga nga talakisa bango mwasi mosusu we bakalkile ekomaka mwa ntango tie pression mobala asani acede bobengisa ya awa ntango koma omona bamiracle ekomi trop tard ekomi trop tard po bobengana ekomi pasi ozo comprendre donc biso ka basi er mo tokita motema nsima abengisa mama ye ndenge peshanga mona eke bazobala ye kala te meme abokilo amona ye nanu te très bien abandi otya mobali pression ka ndenge ezalanga papa mais sikoyo boye ndenge nini boye ndenge nini tala tolinga tobalana mama nao namona ye te seke olakisa mama nao mwasi mosusu yango moninga ozosala nga boye pression mobala kokita bengi Karine Pala atozwa mama asani aya les jours kaka moseka komi na ndako mona ke problème ese kotaki na porte voilà tchela biso nanu nanu et puis on se retrouve tout justement après je souhaite Maman, karibu. Bonjour. Maman. D'accord, tu es gentil, merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Joéline. Joéline. C'est une bonne action. Merci beaucoup. C'est très gentil, hein. Merci, Joéline. Bye bye. Ok, de bien, hein, Coco. On a bien pris. Maman, ça va. Moi, c'est à moi, non, yeyo. Bokilo na oye. Yeyo. Ye tiliba sabali. Maman. Voilà. Oyo maman na. Maman na. Kala mingi te maman na yeyo. Maman d'abord. Mamilo. Il va dans l'hôtel. T'es pas respect, alors on ne peut pas la prendre à la maman. Tu vois ça, maman. Makasi. Maman, tu veux t'embrouiller bien, maman. Autant bien. Maman, on a servi une. Maman, tika na babutika nga mona kolongola ngo mama. Tu verras l'accepter chambre maman. Bala moko. Apemi. Attends yo la maman bensalite. Ma belle la kisaye. Mukonda kwa la kiso mama il faut que bakapusa ba maman ezakaki. Ya mukonda kwa la kisawa. Ici là on a bien on a ça mal les ça. Bon, mais maman. On a fait toujours yamba to bandai ko zelo. Feta nini? Tala neti aye nakoya omona ke problème oke na ndako. Et bandi déjà. Salutation na ye. Mabe. Bazolo na ye pa Karine Pala représenter tala mwasi ya mwana na yo alingi kotala te apesi mbote te bazela bakelakise chambre ye moka mikendele alingi kutu te. Donc ozomona que eza problème oyo ye moko peshanga aluki il faut assumer parce que ba problème abongo elongwaka na physique et comme spirituellement hein. Très bien ouais ah oui hein ah oui ndenge bandi na physique boy ti omona ekota comme spirituel ale boko mo traiter nana bomoto nana molimo wa za distract kufi on se comprend donc eza risque tant bien hein ko gérer kaka à distance et tout so ima kokeza kosunga kokene kotala kopesa ya kolia mais eza eloko moko eza rendire naturel belle famille elingaka mwasi ya ndeko na bango te la majorité sur 100% to na 99% ya ba couple basi baza mal aimé na ba belle famille wana eza automatique ah oui osala bango bolamu mabe osala bango mabe kaka o kabela bango bilamba o pesa bango balingi na bango yote wana komona ngo inutile d'insister balingi te donc eza on dirait mibeko moko tokuti na biso ba africain eza lora mibeko eza lora principe on dirait principe moko démoniaque tokuta na ba coutume na biso ba africain balingaka basi ya bandeko te
ba musicien kuto baba yemba ngoti bandeko wana ku bayemba mabeke bandeko basi balingaka basi bandeko mibali te lukuta na bandeko mibali na bandeko basi na ba mama bokilo na papa bokilo la majorité balingaka basi bana bango te balingaka na bango te soko zui chance balingi yo en tout cas kumisa nzambe oui. La majorité baba victime na bato ba otala biso la majorité baba victime même na ba réseaux sociaux na biso attends to kota na sija benita na kolobela likambo même na réseaux sociaux na biso au moins eza na basi pe baba victime ba belle famille balinga bango te nde baza wana ba commentaire so na tunika bango nde boza wana yebisanga jour asoko kena na belle famille nao oyo kaka on va pas achana date na année au moins biso ba biso tokenda na biso te tokata mama en fait eza bilo mususu tadi to mona ngo ka boité to mona netinga na mona ngo eza loi ya coutume ya Afrique eza kana ba congolais te soki na ba Côte d'Ivoire pour kutaka même ba scandale esa la mana ba famille eza na mo partout pas ba africain oui. Donc apparemment eza loi moko boye bato balinga ko épargner ngana ndima ngo ke naza sens de naza boé naza obligé de kuta na belle famille linganga nga ndima nga loi wana pourquoi parce que la majorité papa balinga kate ata bo bandaki bien ata bo bandaki belle sœur joie lialipa mukolo moko kaka pa bobebani et puis so bebani na belle sœur moko eke famille apandi famille mobimba ba oyeba le même jour en plus et puis ba yini omba on comprend donc et ça ba logique moko on dirait démoniaque ba loi établie moko ba cha na côté ya makamba ba combat de mariage loi wana existaka loi familiale wana réclamaka izalaka existaka ata bosali ndenge nini atobi chaque fin du mois kenda otika basaka loso na belle famille ba olingo kate natinelaka pe mama moi western bakolingo kaka te ya yo nyonso ezaka mabe so mama bokilo wana bapesa le rapport apesa le rapport à mabe donc tout le monde est victime la majorité tout le monde bate belé belle famille linga bango te alors ça sert à rien ya oluko koma mutu malamu ti na niveau senga mama bokilo ya rovande yo na ndako te lobande papa etozola mama abiso ndako papa to futela mama ndako to lesaka en tout cas na peso commentaire o batikelenga na TikTok na dossier mo na salaki ya Benita moi si monga komi alobi en tout cas biso ba etokufela ba bokilo ba mabokilo na ba pa bokilo toza ampe ouais ebele pende tika kuma ka ko sepela mama bokilo azate ngambo eza bato wana mibale bazana ngambo eza ngambo bozana ngo po omoni mama bokilo na pa bokilo tadi so ba cheli ondi bokolongwa te ben oui mama bokilo akola le bon matin na ndaku ne na tonga la muki abina ke na ndaku nao tadi obengane ndonga ina ndaka mwana na aye ko imposer na imposition pe yo sepe na ngote moi sino pas sepe na ngote mais boko agir ndenge nini achebino na motambu entre ba famille tu ba otala ke sikoyo tadi na moi sina ba bengana mama so mon problème bakomona ka tadi na moi sina basali mama moi sana tikelinga na commentaire en tout cas Nzambe merci pour na babiso o babokilo bakufa takuta bakote topé maman mukie mais or ça fait plaisir maman bokilo na papa bokilo aza moko papa bokilo abengio mon beau-fils maman bokilo Tadi esimba raciste. En tout cas, ça fait quelque chose de bien. Poto, na bete la col. Tata po na pesi obote. Na pesi tata po mbote ma grande sœur. C'est quand même makasi world. Tata po ozelanga na oya tata po kubanga te na oya. Tata po I coming. Yeah. Tata po apesa aloba na likambo na beta autoseka ke o sa calcula dasa. O saka dasa soka ye abandi ba classe na ya en tout cas Sarah ngane na zawa soué na nga dasa balaka américain. Et puis américain na balaka kuta babote ye moko na famille. Yo ka penser azalaka fils unique ngabi tata po famille on a pe fait zalaka riche ngabi bon ba africain toza ndenge moko donc tata po vignon sto passer na Amérique ozapna na sang ya ba africain yoka ba propos wana elongwaka te alobi ngana bi tata po olobi déjà abala famille riche mais pourquoi vous insistez moi na phase à la fille unique ba bote kaye moko abi Sarah awa biso ba américain
Ce qui n'est pas fils unique bongo, moi c'est à moi na ye. Bakota un héritage. À côté mbamo na héritage wana famille. Akoma moi na famille wana. Kasana ada ça pas kota ka ni héritage. Donc au mona ke toza différent. Entre tabiso na Afrika wa papa bokilo maman bokilo balinga biso te na mona ko papa bokilo bazaka moi moi na moi modération donc moi bien kaba ba sinde ozu maman lokola moseka otie na ndako okiminda libale kufi et puis mabala ebele zala séparé ba cause ezaka mingi ba bokilo maman bokilo papa bokilo waka biso na mboka na biso to balaka bangala te yo bali mungala ndenge ni ba combattre libala ti ba réussir ba bumiango ba compte rendre na bango ba bunda à l'époque et pas ba ancêtre na biso bango ba koma ozongisela ngo biso tolinga batetela te batetela basalaka biso boye na mboka donc yezo vivre selon ye makambo esalamaka na ba 1900 à l'époque on se comprendre bangi bachango bana ba victime très bien donc eza risque évangile selon nga mikolo na komolo ba bongo koya ko contredire ngate évangile selon Sarah koya ko contredire ngate eza évangile selon nga kovanta bokilo na ndako te et surtout zwela enda kwa vana musika na yo voilà ya liboso mabe na ngo ezala nini akomo contrôler makamnyo sto le kana na ndako très bien mobile na ngatika mwana ngatika mbonga kolia $100 menga kuna ela nga provision muke mwana nga sombeli mwasi na mutuka sika ngana na sombeli nga mutuka te moni ba illusion to moni même maman moseka azo déclarer na miliki tala niveau ya moko era tie azo melango ndeti et puis tala motema mabe azo atie miliki miliki tondi na tasi boye na mboka mela na kopo wana sko exact mamilo azo bisabi mabo kilo olekisi miliki siko mayo kucha wapi yo so tie miliki kangi o tia mai wapi atala boye moka do mona apoya kina ota ba opekisa ye olongwa kuna yo melaka miliki na ndaka mwana nganga na yo linga mela te basundolele miliki mela ya tia miliki sko tia mai place eza kutu te pono tia mai donc c'est la PC susani zongisa miliki abandi sko ko zongisa miliki ata yo moko sko ba problème wana nyonso po kimango osa nini éviter mama na yaka kako olingi shawama to yaka ko tikasha hamburger bato bakuta ba bokilo nzamba benga bango bwana chance to apna na chance et surtout ko fan ça mama ya mwasi na mama ya mobali place moko c'est une erreur voilà ya oyebiso ozoka ba finga mama ya peshanga bi mwana ngai azuyi barambonga mwa boza ba pauvre bongala mbonga mwana nanga ba maputo lata kazaka mbonga mwana nanga tala siko biloko nengo wana oyaka boité santé est-ce que yo yaka na santé vous comprenez donc eza ba problème tadi eza ba problème moko tamie ba mama bofanda ka pa na bino biso to banoya même ata week-end ka total bino to donc nga évangile selon nga eza risque ko vandisa ba bokilo na ndako très bien tamie kenda ko tala bango so mo eloko eza oki kotika bosukika wana en tout cas ko vandisa bango na ndako posana on la bienvenue automatiquement ba bokilo balingana bango bisote na ba belle famille ah oui so kutani na ba o balingi oza chansa la majorité balinga te voilà maman Sarah pona to kende oso mona oswani na mobile na yo moko mabokilo za na kati ya koti bitumba akoteli mwana et puis nga no mona ndeti na film on ndeti do yokoma ah oui eza risque so mesana ofinga mobile nao ben jour wana ofinge koti na mato ya mama na ekomi problème bitumba mbala moko et puis mama donc no lela siko ekuta bino ba 21h mama lobinga fona kinanga ka fona bimaka na ndako na bino na kini pona moni ndeti bokumo swana eza ponga ido na yeko fanda siko mama aleli yo moni mama aleli na deuxième épisode tokotala to mona ningi mama wana ndoki wana akosa na kolela de ba larmes de crocodile. Voilà, mesdames et messieurs, nakanisi boyende bisoto ko kabwana na mama Sarato là pour la première émission mais je vous dirais de rester branché na Sarato la télévision, puis na Top Media télévision pour la ba émission ya kitoko boye puis allez vous abonner massivement na Bellevue télévision. Mama Sarato luka moto kabwana yo na ngai
quand tu regardes d'abord le casting de ce film, penses-tu que Ezali récite au départ, avant le tournage, il y a filmé? Eza récite, félicitations à Moutasali casting. Très bien. Et puis félicitations à Moutakomi film parce que film est intéressant. Et ça la réalité na biso africain. Très bien. Surtout na mamba couple place base à vie à batu vandi, ba trouble ou tara de part et d'autres. En tout cas, soki belle vie ka yo mutozo continuer ko koma ba film aboye. Nzamba bakiselo sous sagesse. Casting eza kitoko, félicitations na ba acteur nyonso o ba répondre. Ba pesi ba meilleur na bango na kati ya film en tout cas félicitations na bino lo e bomanga lisusu ba tshela biso ngoko tunanga nani Muchopi petite sœur à quartier to zochango na deuxième émission mais Muchopi azando tieta do ya yena e committee ke baba vie na ya quartier ngamona bando lambela bino monitor na banda okola to banda mona ngana ba caleçon to boko mona na bino et puis placement na mona ki atunime bino ngana ko banolala nanga ata awa na salon no bola yoka gejo lobi yango mais ba réalité bon ezala katani ko sekate ezala komona petite sœur mo ka quartier akaka vie na mo ka quartier via ye barata bomela via na ba cop tout do ya lingaka vie wana zwae do film o mutakomi yango nzamba bakisela sous intelligence na osenga na ba famille bota nyonso bandeko nyonso bolinga culture na biso et avancé bota la film oyo belle famille ma belle famille et puis et ma belle-mère hein ma belle-mère et puis bon continuer ko partager vidéo bon liker bon commenter surtout ba commentaire toi nango besoin bon commenter ka place barrière eza maman na biso ko bongisa idée pe boko pesa et pe ba idée à travers bino donc eza vraiment important c'est la seule façon ya soutenir artiste na yo utopé c'est la seule façon ya soutenir star na yo na ba partage na ko commenter donc voilà merci beaucoup vraiment la bande de cognos tout mingi Belle Vie Télévision. Merci. Je suis Miezi World. Lobby Koleka Lelo.